Hello famille. Hello Kem Mobile. Babi, bonsoir, bonsoir. Babi, bande kunanga bo benga bo partager. Tout le blanc est là comme on reprend à Saint-Valentin. Mais vous avez qu'à moi. Du Solomon n'a qui n'a bis pas à Saint-Valentin. Hello bébé Nzamba. Bébé Nzamba, bonsoir ma fille. Obaki singa ya petit nanga. Ba biba na kokot sa to solo la mwa mukeli kambo etali Saint-Valentin. Omona keza passe pena mawa makambo etali pona Saint-Valentin. Kaka Saint-Valentin, Saint-Valentin. Yadokas, yadokas, yadokas. Balabi kotsa to partager to solo la. Balobi lelo nde toyoko solo la mo eloko moko ya mukie toyoka kolobaka mo eloko mo ya mukie à propos ya Saint-Valentin. Balobi bebe liyo ke Saint-Valentin te. Babi la star kutu akendanga na yekutu babi loko ana kutu te pa mate love ezala toujours. Love ezala chaque jour. Bandeko nanga ezali kambo ya kokamwa pena ma bandeko na bi banada ko kotsa bo bebe li partager image oyo to banda ko solo la propos tali Saint-Valentin. To ba Saint-Valentin on ezaka pa na jour moko bi pa na jour nini. Biso msuto eba na biso angote. Oh sorry, bo excusez nga. Bandeko nanga avant to bana lisolo na biso toza la convention ezali lobby. Bo excusez nga lisusu. Toza la convention na biso ezali lobby na 16h juste. Balobi la star abengisi moto nyonso tu na convention. Wayebi ke azali muninga oyo alingaka Yesu. Wayebi ke alula na ye molimo mosantu. La star abengisi biso nyonso tu lobby na 17h juste. Bandeko nanga boye ebele tokumisa Nzambe elongo. Balobi nyonso tu osalaka bandeko nanga soki tosali yango sa Yesu ezali pamba. Na nyonso tokosala bandeko nanga il faut totia Yesu liboso. Na yasi nazo lobe loko place wana. Bandeko nanga totika mi ba distraction. Ba distraction eleki mingi. Surtout na ba couple toza na besoin ya Yesu na mabala na biso. Ba fiancé toza na besoin ya Yesu na mabala na biso. Bonsoir Fabrice. Bandeko na biso to onusto loba to salaka soki Nzambe azana bazite ezali pamba. Yongo la star abina bengisi biso nyonso tu bandeko na ngai le lobby ezali le 16 na le 17 toza na convention eza kaka 2 jours à pamba. Ekobanda 16h esili 21h. Oyebi ke alingaka liloba. Oyebi ke alingaka Nzambe na ye. Oyebi ke alingaka Nzambe asalela ye bolamu bandeko na nga boye ebele na bengisi bino boye ebele na convention na biso. Tozo sangane pa pasteur André Nunes. Babi toza kuna babi convention lobby eza ya koyinda te mezande ya kotela. Pa mate bana Nzambe toyini sakate bana Nzambe nde totelisa nde kotelisa. Mama o nyonso tu ozola na la star na ngonga o boya ebele lobby tokutana mokolo ya lobby. Bosono makamunos bandeko nanga bosono Saint-Valentin. Saint-Valentin bandeko nanga ekoleka. Saint-Valentin bandeko nanga ngana mona ngozo okola selonga ezo okola distraction. Distraction na sens nini ke yo komozo ninga kako bimana mwasi na obe mbali noka jour à Saint-Valentin. Omoni te ke couple na bino pe ko pe na distraction. Yo zana obimisaka mwasi na yote. Ozana obimisaka mobali na yote. Nani bokenda ku na restaurant na mobali na yo.
nanu kuto lia mobali no ata mbanga to bake mbanga o pesa ya ata bizwa munene te mais tozo mona ba Facebook bosi ba photo ka ba bikeko o kangi son ka tant de pesa bo ozo te la vazana mona yote engoli bake amour ebele a Saint Valentin bandeko nanga eza ba amour ya lukuta muto alingi mwasi na yo ko mise jamais jour à Saint Valentin muto alingi mobali ne jamais ko mise ka jour à Saint Valentin. Ce que lingi papa na yo, lingi fiancé na lingi mobile na yo, jamais repese ka fleur aux ati jour à Saint Valentin. Bande grato karape son, yo ma tata mukolo na Facebook na mandefa pembe, musu na libandi, musu penja ba sale pe grâce, ti lelo nan libande zuyete. O mone ka na Facebook kaka azo pesa na bisu so pe na fiancé so pe na mwasi na epe, loka pe na pote e bana rate mwasa babe abala te e bana rapete na makangu, biso to bota na ndaka mabala kaka. Bisu ka ba biso boso mona pe biebota ngo bi on dirait ba photocopie. Pas vrai Dieu vous m'a dit qu'azana mobali na ya solo bande konanga jamais à cause la kana Saint Valentin pour appeler ça moi si na ye bisou non ma bale beleza ko kufa na mboka poto ma bale bele ezana comme ngo be esthétique bo mana ngo velo na sina lo be loko ma bale bele comme ngo ba nini o ba comme ka ba tintin libala ndako ezana ngo te. Oh, moi, bah, là, sur ma Facebook, on a besoin de bah, tout Saint Valentin. À part Saint Valentin, est-ce que yo, ozolo kola Chantal Kimora, moto mona kaye, asali sorti na Jonae, abimi, ake na Jonae ko, ake na José nae, ake na restaurant, bazo enjoy na bango. Tout le monde a rabinoté. Tout le monde a rabinoté. Pourquoi bozo s'embrouiller font nothing, le biba anglais? Bozo mbrouiller bino la bino ba couple ba bis bozo pesa ba Facebook ba bis ba échantillon ba bis ba photocopie moi ça solo tout le monde a regardé ba Facebook ne ba ki mora Chantal ba bi moi si a patron José na acné tout le monde a rasala ba life ne au monde azana Jonae na kacha restaurant bazo lia bazo bina bazo sala mias yena mobali nae. Mais combien de personnes bande konanga tout le monde a bango kututé na tala ba restaurant te yo zela ka biso na Saint Valentin moi ça Saint Valentin mo bala Saint Valentin bozo sopat la star le bi bozo sopa couple o abimana moi si na yete yo zela ka jour à Saint Valentin la star a lobby na poko lelo nazo zlobe loko bosopi ngamene na zaboye karaboye na fa na nga karaboye na bimarate mobile nga selanga ka sanga ke King Chantal te mela Saint Valentin papa basi ba fungola misu ba mama ba fungola misu bongo ba jour musu etikali papa na bimana nani ba jour musu etikali mobile na bimana nani basi ba fungola misu na bino et le bina ngoya Violette Grâce likama ma bala Saint Valentin vous avez pas sonité bo pesa ba biso mona mobali tala libandi loka mobali nanga bana o kama na Facebook to pesa pe bis pe kuna ozo lengo la so pe muta ko photo so zo tala so pe ndenge nini o ba ke jo mo ya mona na pesa mutu nanga bis pe mo se nanga mona na pesa muta a pesa tala ki ko mo yelanga bande nanga bo tika ba mu wa Saint Valentin wana moi ça solo lokola bebe nzamba abimaka na mobali na ye sans compter kuta la Saint Valentin mabale bebe bozo mona na Facebook wana bozo mona ke mobala ye abimisika mwasi na se ele fleur nga soki ba mama la star alobi boya na ko terminer loko na mutu na bino mobali so apesa ko fleur te ata na emo ata fleur tata bizu ta peso bwa kango le bala star alobi loko bwa ka fleur wana to boy mabala ba hypocrisie na kati ba couple to linga ngote mabala ka ba Facebook mabala ba étiquette bo zela ka ba Saint Valentin bo présentera biso ba fleur wana pe eko lemba ne tsango na linga ku fleur te fleur wana eko lemba fleur wana eko lemba yena bi nazo le be lokoko eloko nazo lo ba pe nazo yebelo nazo loba Babi Chantal
Kimora na acné. Ceux qui bokote na Facebook à moi so bande ko na chanter Kimora. Yima zo ma jone ko ba kena ba on a restaurant ba ke olia. Ba zela ba ngo Saint Valentin te. Et nga ba ke ba couple mo ba fêtaka chaque jour. Couple mo ba fêtaka chaque jour abino ba Saint Valentin so pa bino ba mama. Ba fleur ngo lobi nango nyalia violette ba fleur ngo pe kaukaka. Après mam kolo na poto sepe na azo ya verse ba so fleur ngo sko e pesa comme sala o la bela mobali kuna sepe na sous fleur mai. Moi tu bela personne de double travail, a personne mi sala mi balé. Ande grand to chika ba distraction. Mobali na pesa ko kanga na ba ka bas ba maman te font la mise, pas ma maman te souffrir. Mobile n'a pas son cas attaque cadeau te. Mobile n'a attaque cadeau mon côté que oh madame n'ose aille la côte que jour à Saint Valentin et le cadeau. Li kama puis dans le bel loco. Mobile n'a elinga cadeau elinga choisi. Bala ka so me la côte poani. Elinga complément à qui todo ya c'est la gati Saint Valentin nengo zala ba mame belé ba lati biloko mi ba la Saint Valentin. Bodo seront souti na 2020 quand ça on va chance mobile na yo asomela ta moi sac on a chance mobile na asomela ta moi complet ya nino ya servette ya givishin la star à la tibol basa ba cadeau à Saint Valentin parce que ata son to na ba Facebook ba hypocrite bote ka mbuya ba na Facebook ko na ba bis na mina ba copine o pesa mtu bis ko zo lengo na mtu ka ngo photo ba biz moko ya resoudé bano kanga ka bo ozo soudé ba biz a resoudé a ba momo na ka ke papa ndengo mona ke papa zana zwa kango te be mama zana zwa kango ta profiter ka jour à Saint Valentin to boy mabala Saint Valentin to boy mabala Saint Valentin bande ko na ngai linga mobile na yo chaque jour linga mwasi no chaque jour Clara linga fiancé no chaque jour mwana na nga Bobi ma chaque week-end, Bobi mo c'est la carte que Saint Valentin. Yo bon saka chambre na yo te. Chambre na yo nani dram betu ne ça disco 3 mois siko longola ngote. Dram betu no mama longola ngote ça disco 3 mois. Bande ko ngani nga benga okoko benga na ope ya Facebook to zope live o tipe commenter no sur la star o le beloko te au mona moi si grand beto salié 3 mois à chanzarate mais o se yaka jour à Saint Valentin o changer drap na ya mbetu o do sopa mama ba propre Saint Valentin Nyasi na le beloko Nazo le beloko. Ya mba de ko nga ceux qui vont bozo masola bien bo s'abonner na chaîne na YouTube. Bo beti kaka Mabia Star TV. Na zala bande ko nga bo s'abonner massivement. Au moins la pe mo bala zala couper à la na pantalon na sewana. Asali ngo déjà 3 semaines. Akedanga na musala na couper na se. Achenda couper te. Tonga yo lala alali kala coupe wana na tonga la mki lisusu pe na coupe wana ake musala pe na coupe wana ce que jour à Saint Valentin yosko mobile ko chanesco boxer Nicolas Saint Valentin salité pas mobile a soin à Saint Valentin bozolo ko ba dadi landa babi l'homme en or babi a chanera boxer ne chaque jour babi bozolo ko ba Pierre Mobile à violette, ya chenanga boxene chaque jour. Ba so ba ke la star a ebinde ni, ba mona de ba za propre ko. E bande ko nanga. Yo mama, yo papa zana boxene so ngo 3 semaines en zoto. Olam karango, okenango musa 3 semaines. Olam karango okenango musala. O utu musala olali nango, koki kutota kolongola ngote, olali na boxer wana.
olamuki lisu na tongo 6 oke musala okozonga musala poka bo ozongi lisu boxer wana olani nango sikoyo ozelaka Saint Valentin okende de sikoyo okende na vili comme ça luka mo boxer mo po lata boxer mo sina nga propre salita ba papa botika ba propre Saint Valentin biso mama tuza biso to kabili ba solo tangu nyoso kabili ba solo kitoko to boyi ba propre Saint Valentin yo pensaka ndaku na yo te ozelika jour à Saint Valentin allez ozwi mapi o pensi bien na ndaku be escalier tout ozwi mo ba fleur 5 20 30 fleurs o komo bwaka oyoki bongo pe osalongo pe image à snap twa na Facebook twa salita mama papa no ka Saint Valentin bongisa mobali ndo ka Saint Valentin siko batala mususu wana papa no sika fonda kara to lembi ba propre Saint Valentin to timbeli bino moi ça solo na mbala solo bande ko nga to mona ka bango déjà na ba Facebook moi restaurant o kana sana madame nanga na sana grand prêtre mère papa nanga Fabrice ko sunga papa ndenge nini basunga bana basunga su papa Fabrice papa mo ko yeba teke boxer na sana ngo salinga 3 semaines fana chanzango yo saka mkola Saint Valentin oui tokoko sunga batata moi c'est ça devant mobile na ye a contrôler la mobile na ye papa boxer la tango lelo lobi ko songa ngo sute sukola ngo oui tozo yede ba papa siko soki papa azawana ye moko azana a volonté azana volonté te ado c'est le cas à changer boxer ne tina Saint Valentin cela veut dire que ça la ngona nko cela veut dire que ça n'est qu'un propre cas ya Saint Valentin o ma ko fana moi si na boxer ça dit 3 3 semaines bande konanga o skola boxer na hote o saka jour à Saint Valentin comme ça que nos chaînes boxer na comme ça mon solo ko solo kitoko dans solo kitoko ma ko yoko jour à Saint Valentin bon ba jour musu mon solo ko yoko solo kitoko te ozala kuta lundi à vendredi c'est pas lundi à dimanche o tchakata rougité yo pe mama mususu o tchakata rougité mais au delà jour à Saint Valentin o sosko rougi o tchela mobile na yo oko sutuka ba mama to la propre chaque jour to soka ba Saint Valentin te tina na beti li solo bande konanga to koti sko na li solo na biso na bimaki mwa muke na ki osala mwa shopping abana ko sema mwa bana biloko rolia mama moko bona bis azo solo na telefone na ye azo benga muningane na za kutu ate na wood green na ko soma kaleso taka ba kaleso na zana ngwe umeli lelo eza Saint Valentin yongo muni fana chene mo kaleso asika ba kwa ngola eloko lo bana bisi yango lo bika ba kongole ba se bele wa babatu ba fuke ba so ba te kongole azala mana ebe teke ngana za kwa ngola eba kite moi ete yaya nazala na vilite nazolu comment ba kaleso a bien taka lelo mo semnani lelo mo Saint Valentin faut chene kaleso na Saint Valentin mo kaleso a bien fezala maman yozana kaleso no ko a bien ezalo ko la tonga jour à Saint Valentin bon jour à lundi kaleso no la tango ezandenge nini jour à mardi kaleso no la takezandenge nini ba maman nanga please tozela kaka teke jour à Saint Valentin bo to chena ba kaleso ce n'est pas gentil ce n'est pas du tout catholique nasi na olo beloko maman ne soit bi kaza soin obi ke kaleso ne se mo ko débat bo débat ka se na ngo bwaka ngo nyoso ko sa ka jour à Saint Valentin te on a ko so ba drate na ko so ma dra talaka tour ni de Saint Valentin drone bana beba ka bolembu fona sa ka jour à Saint Valentin maman pe papa so ka pata son to baka ke na zo se la ka jour à Saint Valentin pour na changer ni no dra mbetu eza pasi pena mawa yo na bibande konanga soki mobali na yo apesa ka o cadeau te azo nga pesa yo ka cadeau jour à Saint Valentin mama ko zo no cadeau ngote eza ba mura ba tintin
amour à batente à Saint-Valentin yo bimisaka mwasi na yo te o ningo bimise kaka jour à Saint-Valentin na sina le beloko amour à batente ne to boy na ba couple to boy na ba fiancé. Merci beaucoup de kolanga na comme na suka le na bakaya ngwana to boy ba amour à Saint-Valentin oche moi rouge wa oche moi boye toni ba tu ba pesa biso cadeau chaque jour à Saint-Valentin te nete la monga la lati givishu o ba pesa nga cadeau. Est-ce que muta nga pesa nga cadeau asa nga zela kake le quoi na separa la star mingi na zela jour à Saint-Valentin non a jour à Saint-Valentin te a se le pende kona nga ta zape mbana nga ta zape tanti nani grande sœur nga te mais mutu ka linganga akabenga nini o ya givishi esa zelika jour à Saint-Valentin a zeli jour à Saint-Valentin te na otanga nga kombo na te se te ba obenga benga o pesa se pe cadeau no pesa la star. Babi ki mora zana akpesi nga cadeau ya Vivienne. Est-ce que Chantal qui mora zela ka jour à Saint-Valentin pesa la star cadeau non? Pour moi que muta ebe okaba, muta ebe amu a ozaka jour à Saint-Valentin te. To lembi ba mu ya Saint-Valentin, mama ba musaka nda kuno chaque jour. Cause la ka jour à Saint-Valentin te papa tezo sopayo. Papa pe alibana nengo zana ba fiancé bo chana ba boxer na bino lelo lobi osukoli yango. Cause la ka jour à Saint-Valentin te karake OK na ville OK chana nga boxer le telanga boxer a sika loko to na Saint-Valentin. Bon jour à lundi. Bon jour à mardi. Bon jour à mercredi. Na sina lo beloko. Na so lo beloko ko. Bo chana ba boxer ka te ba jour à Saint-Valentin please. Tout ça besoin propre wana o vana jona yo azo comment sur les lenga azo so kito moya ki mo ezate to boy na ba Saint-Valentin moi so zana o kata kaloko masasa mbate o ba ete na on est-ce que jour à Saint-Valentin te pona kata masasa mbalanga donc masasa mbana yo ngo kata onga jour à Saint-Valentin pour l'être mobile na yo soutien donc o chamo no propre na se bo ba jour so etikali masasa mbana ko kata ngote ba po na sama koloko kata ngoto zaka jour à Saint-Valentin faut kata ngo ko zaka jamais jour à Saint-Valentin o ba que jour à Saint-Valentin mba nanga azana to fona mobile nanga bona bon neti ngape mona pesi bébé nzamba cadeau azana France est-ce que na zeleka jour à Saint-Valentin non na zeleka jour à Saint-Valentin te neti bona o la cadeau nanga pa ya riben cadeau nanga fe ya. Est-ce que c'est le jour à Saint-Valentin? Non, cadeau dans les années. Là, il y a ribé dans le lobby, dans le lobby, dans le loco, il y a ribé. Bah, ma maman, tous à la propre. To quand ma sasamba na biso bande kunanga, tous la rakaka jour, il y a Saint-Valentin, tebi que jour à Saint-Valentin, dans mobile, dans ko le bidou ko bidia bantu. No. Tous la ka te ka ke, o rasé ka ma sasamba bika ke, non jour à Saint-Valentin mobile dans ko le bidou ko bidia bantu. Nasi na le beloko biloko bidia bantu on ba nga sa kaka adoration nga asako bijo sa adoration nga yango monika ifada kata kaka masasa mbala nga sikuba shira mususu ana utikela kezamba na sens ni comme si on ka fumbwa nasi na le beloko ko bande on nga plutôt à la propre ba couple à la propre ba fiancé pe boza à la propre to boy ba tongela rabiso bino mo ba la pesa mu kongo ba tongi. Oh fiancé na kutu salite, oh fiancé na kutu botolingite. Mama yo pe kozela te ke pa papa bele ba bike ba se bango bele ba kati masasa mbaga jour ya Saint-Valentin bike akomena mobile ne akolata mo robe. Si mozi ba manani gilet s'occupe big je s'appelle c'est tondezi obano kata masasa mbaga bike dimanche na obana mobile nanga na kolata mo bras cassé il faut est-ce qu'on a kata ba poil nanga très bien là. Comme ça, bongo, ton orbimana ya mo nanga propre. Maman, to sala ka bongo te. Moi, si katanga masasa mbana yo, tango no so moni ke koli katanga ozaka jour à Saint-Valentin te ba papa timbeli biso ba mama. Ba papa bi ke basi la potomi ba komo kataka masasa mba jour à Saint-Valentin. Abi ke jour à Saint-Valentin, akopimana mo jona e. Abi ke jour à Saint-Valentin, akabana mobali na ye avec le jour à Saint-Valentin biloko bidia bantu bakozala biloko bidia bantu habite sikona banokata masasa mba mamo osopi libosa papa to papa zo sango na yo kisoni ba mato chanze
to katanga masasa mbana biso chaque jour to za te kaka ke to za la kaka jour ya Saint Valentin amour à Saint Valentin bande ndonge za la raté ba fleur na ba zo pesa yo quand ndongo so pe la fleur wana maya nde pa amour ekende tant fleur zo kauka amour no pe kauki donc les souti Saint Valentin ya 2020 au commence à souffler na sina lo beloko abi merci bande konanga na suki nanga ababi bo partager image massivement babi bo s'abonner na chaîne ya Mabi ya Star TV babi so betika Mabi ya Star TV boromo nanga na zana bande kona bo s'abonner massivement na pesi bonsoir nanga na Bishop bienvenue na pesi mbote mi respect mosali na nzambe na pesi mbote nanga na Wivin Ngwabana na pesi mbote nanga na Idino bo comprendre nanga ya pour la prononciation na pesi mbote nanga na bandeko nyonso tu o balandi la star alobi kaka ke bandeko to za la papa ba déclarer basi na bango manda ba katela bango ba pole ba sasa mbaka jour à Saint Valentin yo ba déclarer pas Mabi ki akobima akokata ba alata mwa ba mukusima sengla kata ba pole ka jour à Saint Valentin on okata ba pole bandeko nanga eza passe na si na lobel loko la star ba toucher loko mama zala propre chaque jour ba jeune fille za propre chaque jour ça kata jour à Saint Valentin o bana fiancé no en plus to boy ba moura ba tenten ba Facebook o pesa ka moi no visiter so utu musala comme ça na Facebook jour à Saint Valentin nani ne so pe ni bozo benga so pe ni bozo bo pesa busy ba tenten biza ba tente ba to bo na ba Facebook après ba biza ba tente ba moura solo te na sina le beloko ba ndo na to bo sana to lobi to na convention ezo ba na biso 16h ti 21h na banks ba ndeko nanga boye belé to kumisa nzambe elongo to monani mbalasima nzamba lola sa no bolam bobo sana te bolanda la star chaque lundi na Chemin TV na 19h à 20h juste nanda ko bande ko nanga na banoleka chaque vendredi ceux qui naza bizimo ma casse tête on la live na biso pe chaque vendredi nanda ko balobi to ça tout branché balobi la star aza na besoin na bino bo s'abonner massivement na chaîne ya la star betikara Mabi ya Star TV balobi ezawana bo s'abonner massivement Fabrice bo s'abonner massivement Babi Jani bo s'abonner massivement eko salanga mala mingi to monen na biso lundi na 19h juste na 20h juste na Chemin to monani lobby na église merci beaucoup ma chérie Violette I love you my sister to monani lobby na convention na 16h20 na bande na tika distraction o ba Saint Valentin yaka na convention Saint-Esprit visiter yaka na convention libana nous la poser na kata parole mama bana na bino ba Facebook wana mana le basko mbang basko bo comprendre nga ba ke na méchant ba Saint Valentin na bino na bo sala na mamour à Facebook bande ko na boye belé na convention ezali lobby na 16h21h juste bande ko na bo so numéro na bo contacter za musique tsaka na nino na 7 sister babi nzamba lo la kosala bino bolamu soki boye wana botka ba district ba Saint Valentin bana bimisaka ote embrouillé pour que nos conventions ote Saint-Esprit akuta na ote likolo ya Saint Valentin ma bala ba tente to linga ote yaka lobby na 16h ti 17h na convention na biso nzamba lo la kosala bolamu na iba sala nzamba na nzamba sela ka bango makasi bazane loko e ko uta kati na nzamba ba ko libérer mokolo na ba ko libérer et loko zali kati na mokati na Yesu to monani lobby na convention na prier na sana 7 sabenga bande konanga to koya ko zo place to zali na lingi bino mingi merci beaucoup famille Babi Janine please neka kuna benga yo mais na moni ozana ligne tinde na adresse na opana na tinde lo periki na yo merci beaucoup famille to monani lundi na Chemin TV na 19h juste ti na 20h juste na lingi bino mingi ba bonne année na bino bo fetaka ba bonne année chaque jour ba bonne année na bino merci beaucoup Fabrice may God bless you nzambe alola salo bolam na si mkona ngoya kuna na limali so yepto kokutala merci beaucoup famille to monani lundi bye bye.